Ndio sasa ndio je me bats de l'aller. On a mis la tige, je vais dormir. Donc, nous avons dit qu'il y a des non, ça m'a capsule. Bon, nous avons ordinateur. Notre temps, on va l'être. Et bien, faites pas commune. Notre temps, on va faire pas commune. Bon, nous avons dit, nous avons fait. Je vous fais à cabo. Bon, c'est quoi ça ici? Je vais regarder un peu moi. Va faire un travail. Depuis ça, on va faire un travail. Nossa, não fala no ordinateur. Là, je travaille. Tu não vou, não. Ndio sasa ndio je me bats de l'aller. On a mis la tige, je vais dormir. Donc, nous avons dit qu'il y a des non, ça m'a capsule. Non, on a photo. Bon, nous avons ordinateur. Notre temps, on va l'être. Et bien, faites pas commune. Notre temps, on va faire pas commune. Nous avons dit, nous avons fait. Je vous fais à cabo. Bon, c'est quoi ça ici? Je vais regarder un peu moi.
Dieu. Photo de bateau dans le rêve, l'offre. La titi, la photo est andée. Non, rêve, non, femme. Mais va tout titi, la photo. Non, place ma photo là. Non, la photo, elle a fait. Ouais, non, là, on fait bien. Photo. Ouais, photo. Ouais. Voilà, on dit. La snap est bien, on peut la faire. La pizza non. Dans la photo, la photo. Photo et moi, on va les bêler. Est-ce que c'est un peu pas? Ouais. Photo yo. La photo de la dos seca. Otra la dos alta photo. Ouais. Vamos a ver. Mais va te photo la dos seca. Otra la dos para. Oh, photo. Maman a montré bien. Na bien de ma bébé. Photo me soit ouais. Photo pe na mona seca. Photo na mona cool. Na linga parce que na mona na seca calmement. Fantaisie ma casque. Oh. On on dit. Beau côté ma photo. Une photo de calme. Maman la photo calme, tranquille. Bon. La semaine, il y a la photo. Les dimanche, les jours après. On est à la maison. Photo de la monnaie. Bien, cette photo. C'est calme. On a voté. C'est pas calme. Non, tu n'as pas photo. Gota. Faut quand même. Combien? Ok. Maman a photo. Bon, gota photo. On dit na mona. Non, va faire non des ça. Tu es en dé, mais va te poser la ça. Oh, il a habité. Il a sexy, oh, sexy, oh. Ça photo de oh. La cara on dit, il y a des photos. Comment photo? Photo de ma cara. Eh, eu vou dar foto. Essa é a linha da foto, né? A linha da foto. Foto com o dele. Oh. Como você pode bouger. Então, onde está o carro? Foto de uma cara. Foto de uma cara. Olha. Foto da cara. Olha, bom. Olha. Foto eu. Foto. Oi, ó. Como eu andei? Bom. Vidéo da 10 minutes na 4. Vou continuar só para essas coisas. Sympa, mas sympa. Non, Oh, sympa. Mon Dieu. Ma pena não estava. Tu vas te lever. Eu não sei que a gente não La petite, la photo est Diz que na vida não, mas a gente gosta. Non, Foto bem ali na rua, ó. Foto na mão na rua, onde não sei, quando não rende, não. Tá. Foto exatamente rêve o ninho. Onde não calma, onde como não tá gostando de emoção, não vamos. Foto é emoção, né, bite. Onde não calma, onde não vai amar, onde não. En tout cas, il y a des emotions. Photo, ils ont des émotions, franchement, vraiment. Vous avez une émotion.
moto atie elongi osani azoseka azokanisa eza foto eza neti ndeni bafoto ezala mosusu natala mosusu nayeba émotion te naza émotion nayeba to ezani foto mona alingaka yango yango amiza na foto yango yango foto la plus amusante de toutes mes photos dans mokili nasala songa mona taika foto naseka nasala bafantasi nanga kedo j'adore ma musique foto mosusu foto mpe namona foto oyo foto namona nayeba expression nalingaka yango parce que eza namona naseka calmement soki lantezi makasi papa onyonde bokote obomoni expression oyo foto ndeni calme eloba misoki nde namona foto calme tranquille bon naseli boya bafoto ozwa les dimanche déjà jour opema on est à la maison foto mpe namona nasekaka oyo nazotala waisa aussi naseka calme bafoto mpe miso evu combien de minutes combien ok bon foto nde namona yango foto ezala nde nayeba te mpoza eza ya sabi oyo nde nayebi te ezala sexy oza foto ya ndeni oyo nakala o ndeni oyeba te foto ndelo nalingaka mpa nange eza eloko moko nzambe apesanga eloko wana naye te so bametobamona sourire obi te fo natala bafoto na ngai nana eske ngai ezangani na oseka sourire na ngai ota wapi nakomprenaka te nana sourire mo nayebita te na famille na bala sourire oyo te nazwango wapi mon sourire c'est la chose sourire eza eloko nzambe apesanga ata lelo so nakufi eloko nakotikala yango oyo nzambe apesanga ya kitoko eza sourire so naomitala bafoto na nga elo natala liboso ezala ya sourire sikoyo to natala bafoto na bamitala bafoto kangi eza nga te nge eza moto mosusu nde naotala sikoyo nazokama mwasi oyo sourire ya kitoko azonga po botalaka sourire na nalakisa bino sikoyo obalatira naseka na misu c'est pas donné à tout le monde mwasi oseka na misu ekena misu oyo koseko eza kenda don nazwa don buna place oyo naotala nzambe apesanga sourire nde eza sourire eza elongo malamu nzambe apesanga yango na mokili naseka naza mono naseka apa bate mais so naseki koseka ozala latiki yo foto foto namona yango ndie ndeti naoseka ndeti namitalaka un jour so foto ezala neti rêve na bafoto ondiri naokama ondiri nzambe apesanga tamuni nanga nzambe eyobongo nanga ondiri naokamwa ondiri nazala mawa ondiri en tout cas yebi moso foto votala foto oyo eza émotion anga nzambe soki bato baetidiaka bilongi ya bato moto atie elongi osani azoseka azokani yobi kenga na ndako to na eza foto eza kota sourire na puseli bino chateau
natala mosu nayeba émotion te bomona nde naoseka na miso émotion nayeba to etani otomona foto la plus amusante de toutes les photos na mokili nasala songa mona taika foto naseka nataka foto naseka ate moseka yaki na omona wandeni oyo pete ebikisaka moto alisengo ta foto nalingaka mo mingi donc oyo mezanga nasala bapantesi nakedo nalali naoseka amisange j'adore ma vie ça c'est ma foto mosusu oyo nayeba expression abete nyonso olingi okama bato obikla ota foto oyo naseki to naseki vraimen te oyebi expression faciale mo nasalaki nayeba te mpo ninga na bi natikala kozala maneken te nalinga meti yango ma esimba te mpo nga mwasi otienga na produit na yo mpenza te bato basomba bato basomba mpo manekina eza kaka elongi te joli te babenga expression wana nazala nango ya makasi sopwani na bafoto nabotama nango ngata nazala mwa moki bayesanga babi olingi bafoto eza ya ini bafoto oyo ebanjinga lelo na facebook te nalinga bafoto ya nde nanga foto naolakisa bino foto feza nasambo cadre natya na ndako nanga j'adore ces photos en plus eza noir et blanc ya nango noir et blanc mais naseka teti naseka teti na oreve naseka teti na natala mwasi oyo ozakoseko wapi eloko wana na ete so bato combien tosourire obi te fo natala bafoto na ngai na ngai ezanga nde naoseka ngai otawanaana sourire mona etaka na fami na bala sourire te nazwanga wana mon sourire c'est la chose. Regardez-moi ça. La chose, les choses. Le père n'a pas les petits d'abord. eloko nzambe apesanga la bota ata lelo so eloko nakotika yango oyo nzambe apesanga so naomitala bafoto na nga elo natala liboso zala ya sote sikoto natala bafoto na bamitala bafoto kambi eza sourire je vais encore essayer si ça peut encore naseka na miso moi so oseka na miso mebimi koseka ndeti oyo babengango ndeti oseko eza kelokanga apesa babengango don nazwa don du sourire franchement pourquoi nzambe apesanga sourire sourire me nzambe apesanga yango na mokili naseka naza mono naseka apra bate me so foto mpe nalinga yango naseka vraiment bien lakisa na charisme nazala mpe mwasi ya charisme ya ndenge sourire naozwango na mitalaka so nakufa sourire nango ekokende na bota nzambe apesanga sourire kamini nanga nzambe ebongo nanga te bota sourire ena filme yango mpena aka te sourire fotokusa bota
na puseli bino mapembeni anga nzambe solo bato baetidia bilongi ya bato batapo mpona bazalaka solo ya doyebikenga na nzela mpona kotala bafoto natala bota solo na puseli bino bota soko misu nanga bomona nde naoseka na misu sekobo nalula donc namilulanga mote nalulaka sourire ndotike yo bona Foto bacho na produit na produit et quand photo la bonne produit la scène que on va faire photo la produit moi ouais pour va tenir la photo la photo yo donc photo na depuis mon kili banda na photo emakanga foto na komo chomikolo na bapage na nga kutu na YouTube na nga na dechango de falo ezozwa baprofil na nga na mbewana foto kaya moto osala kutuni basoma so atika foto nango akotika parce que ezoatire do foto eza puta foto ya tubanira la foto foto na ya miraculeuse obi foto oui na otube tellement le solo na bana émission de sola sur émission de toute façon votre émission est de la ya na seka ete la bête nos amis de mon franchement ça kota ba fleur c'est joli à voir mais la bana là tu vois na seki na période na nga natali na seko tangi pe misu mama na la sala eba te poni na mama na sensation ya ngabo na metia na simba ten mona na photo o nga maso tina na produit na yo pe la sala donc son père va amata ka photo ayi bon simba po manekine eza kaka ejoli babe wana expression wana nazala nango ya makasi sogai na bafoto ata na bamwa moki baesanga babi olingi bafoto bafoto ni bafoto foto na olakisa bino oca na ndako ya expression eza noir et blanc autant photo na jolie naseka expression na siko naseka neti na oreve naseka neti natala bafoto na nono mwasi oyo ozwayalakamwinango donc si tu as 30 minutes, regardez-moi cette page. Bolotida lelo pe na sala tida na Facebook en direct ba photo yo spatia ba fiti ba photo yo na ndona te na mo photo ko ko ta compétition ba photo yo sa Facebook batia na mo na ocha mo défi photo na ocha na organité sur et ça la compétition na Facebook mo ke photo ne l'équipe la toko mo ke photo ne l'équipe photo na expression faciale a dire photo ne toko et à photo ko na mi ko ange voué na sara ange na ba baby que je vais encore essayer chercher encore regarder maintenant je peux regarder ndeti na oseka te ndeti na orebi mebimi koseka ndeti oyo babengango ndeti te yango na s'exprimer la série tonti gâteau na les gâteaux fraise comme l'observatoire bon c'est quoi ça c'est na quoi là
Cette photo, j'adore. Ma beka na ko sambela monte. Pour va sambela mutu, tu vas sambela pe yo. Mais photo na ko na sambela. Ko na fait ça défi na Facebook. Ba tu ba Hollanda vidéo yo. Photo na ko na sambela. Ouais, mais c'est pas vraiment mais il a ça charisme. Na za pe mo ça charisme na ndenga bo mutu boye. Parce que son na bien qui va apprendre. Et je dis ça. Accent de la sirène dans le charisme. Toi, l'équipe photo. Moi, nous avons un qui t'a vraiment. Émotion, yo. Pour les émotions, ange. Je vous montre. Là, on vit. Dans des anges, je vous montre. Oui, je viens de dire. Comme des dettes, là. Ton photo est fou, Tinga. Et puis la série, ils ont ça là, ça le fait pas. Photo, vous voyez, bah, non, moi, il m'a photo est décollée sur la page. Ah, quoi, tu es? Photo, franchement, et puis que tu as fait na page na YouTube, beaucoup ta kaka tu na beaucoup ta page na YouTube ko na sirène dona. Pour que les na YouTube au petit cas sirène do sirène espace dona. Pour mon photo ils ont la page na Facebook, la page na YouTube, ta YouTube des la page na lai. Tu na tie photo. Photo là, oh yo paradis. Photo il faut battre en akala. Photo il faut battre en produit. Et c'est la Facebook qui est produit. Photo il faut tambour. Émotion na photo. Photo la photo ils ont expression faciale. Pour kitoko photo sur le cœur na kitoko. Voilà la expression oh. Aujourd'hui photo yo. Photo ils ont bakani photo yo kitoko. Ensemble compétence azala otana si akangi miso. Tu sais quand on ferme les yeux na moment on a photo oyo emaka et photo franchement qu'on a ça dans compte emaka c'est ce qu'on organise quand on a na ba page na tout na YouTube na na channel la vidéo de ça na ba ça na ba YouTube photo fait un temps ka produit ne va somba ya ba so atika photo ngo les photos abo tika parce que ils ont attiré pas fleur c'est marine ça donc paysage tout va miracle au bête photo ce qu'on a mon être la photo et répondre mon ex pour le voir mon ex c'est trop beau et photo sur la banane la parce que fleur où ils ont aux alentours nanga ils ont jardin on a être nanga et c'est marité dans sa page non on en comme en haut l'être du jardin parce que mon livre photo qui est en haut les amis l'être du jardin pour jardin tu n'as pas l'ange c'est joli à voir mais la banane là tu veux et puis quoi mon livre divers ma vidéo bon livre et ça là que la sombi pipi pourquoi vraiment la sensation tout ça là oui pareil surtout là on est là parce que photo et des amna qui la série donc c'est célébrer comme 28 minutes dans la 29 minutes la vidéo pour émotion donc émission c'est vraiment la photo ok 29 minutes photo na bato et ça vraiment très beau c'est la photo combo parce que ça c'est la plus belle photo de la sirène photo na salle na mokili botala photo photo mote na mokili eleki photo na ya expression ya âme autant photo nyonso walingi eza joli pas même dans les gens là expression est-ce qu'on a ça dola likolo comme dola lange tala photo bopesa bacommentaire bolanda video bomona photo ndenge nini eza ndenge miracle ngana nasala photo kitoko nakozala amkitoko ndeni amo eza ndenge sel donc si tu
comme à 30 minutes, vous avez voilà côté branché pour vous montrer photo. Oui, la photo, bah tiens, na Facebook. Bah photo, c'est pas tiens, la photo, c'est na mona. Et dans mon photo, il faut qu'on ta compétition, la photo, sur Facebook, bah tiens. Dans mon autre défi, photo, notre et ça, la compétition sur Facebook. Oh, mon que photo, n'est l'équipe, photo, na qui toko. Oh, mon que photo, n'est l'équipe, photo, na expression faciale. À tia photo de te comparer. Pour photo yo et à photo mon a mis le quoi Angelo et Nazara Angelo peut-être Nazara Angelo n'a pas été. Oui que mon kilo n'a pas appelé Angelo. Yo mutu la tiré de qui ça Angelo Nazara Ange sirène. Sirène l'ange pas Sanska. Parce que photo yo et la qui a mis maintenant c'est trop. Mon âme, c'est trop doux, plus que du miel. Et il faut s'exprimer. La série tonti gâteau, et dans les gâteaux fraises, comme l'observer. Tout dans cette cas, émissionné dans quoi là. Cette photo, j'adore. Ma béca n'a pas semblé la montée. On va sembler la montée, on va sembler la payer au mon côté. Mes photos, on a pas comme on a semblé là. Ce qu'on a fait, ça défi na Facebook. Batu ba Hollanda vidéo yo. Photo na otie na suka émission na tiete. Na bi photo ile ki ba photo nyo sur Facebook ba bibia. Na le but ka ke na kitoko. To luka na bien parce que so na bi na kitoko na post ba photo très jolie na Facebook. Na le but na émotion. Expression faciale. Toi ile ki photo na émotion atia. Pour émotion yo. Aux émotions à Angèle. Le style de Angèle, vous m'avez dit, oui, je suis l'ange. Je viens de dire, what m'inviter. Est-ce que vous n'ayez pas? Pour photo et fundinga. Et bien, la série, ils ont dit ça, là, ça le sont comprendre. Qui es-tu? Photo est dévoilée aux âge. Hé! Ah, quoi, Tony? Elle avait la ça. Pardon. Photo, franchement, bien que photo nature, na page na YouTube, beaucoup ta kaka sur na zo kosa te, beaucoup ta page na YouTube ko na o sirène dona. Beaucoup de cas na YouTube, obetika sirène do, sirène espace dona. Au moins na photo, ils ont la page na Facebook, la page na YouTube, ta YouTube des la page mulai, ko na tie photo. Et puis le quoi paradis au photo dans celle en compétition à Facebook canal et si la Facebook dans Instagram pour photo il faut tambour les réseaux sociaux mutuelle qui émotion la photo pour photo ils ont expression faciale pour et à kitoko la photo sur lesquels on a kitoko voilà la expression oh photo ils ont kangi miswe photo au mutoko ensemble compétition azala autana si akangi miso tu sais quand on ferme les yeux na moment on est en contact avec toi-même photo et photo franchement faut ça dans mon concours Facebook a organisé la compétition ma photo toute ta photo elle est gagnée Facebook a bloqué la vidéo t'es ça belangai t'es pour na ba Instagram news na ostenga bon na ba YouTube class news na ostenga compétition il y a ba réseaux sociaux ba faire la compétition na poster photo na oyo pour ba fleur oyo et c'est Marina Soutenanga donc paysage d'abord je suis c'est trop belle ça correspond avec ma photo ce qu'on a mon être nanga et répondre donc ça veut dire être nanga c'est mon être pour nous baka mon être c'est trop beau comme ces fleurs. Parce que fleurs où ils ont aux alentours, ils ont jardin. Jardin, on a être nanga. Et c'est marqué dans sa page, on a titulé comme en haut l'être du jardin. Parce qu'il y a un livre, plutôt que l'être du jardin. Pour jardin où je suis être moi.
te na tio linge comme c'est de là et mikolo babala bomoni différence na bavideo te nabongisi nde esalaka kizumusumu te nasombi pie lokola bosenti nandosala bavideo na nini oyo na appareil photo naza na appareil ya kokosala bavideo pie te parce que fo ozosala video yo moko il faut simba visage ekomi monene oza pembeni ya video siko oyo nasombi pie ya video to nasalanga lese donc obi eloko ya sika ozo célébrer tokomi 28 minutes donc na 29 minutes natili bino video po émotion esili donc émission na biso kosilama na photo ok 29 minutes photo na bando oyebisa bino yango vraiment en tout cas bopeselanga photo kombo bomoni yango ndenge nini parce que ça c'est la plus belle photo de la sirène photo nasali na mokili botala photo efo ekota compétition photo moko te na mokili eleki photo na kitoko ya ame être moto nyonso oyo alingi facebook asala biso compétition totana nde alinga na être ça c'est l'être un ange de l'ange quel ange dona likolo comme dona l'ange tala photo bopesa bacommentaire bolanda video bomoni photo ndenge nini parce que photo eza nde miracle ngana nasala photo ya kitoko boye te kitoko c'est pas na photo mais être nanga ese dessiner ame nanga ese dessiner na photo makasi qui suis-je yango bokotanga ngai me nakozala ame kitoko boye nde nini ame oyo eza nde ese nazana ose na